Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balandi ya KNB Kinshasa na biso, bienvenue na magazine na bino. Na occasion ya 5e anniversaire ya Optimum Magazine, ba organisa ki forum sur l'entrepreneuriat local na Hôtel Memling. Congolais soko kena bazandu soko tali ba mama na tongo bazola mukapona kenoteka mapa soko tali bato bazo sala taba misala ya makasi aza déjà na esprit ya gosala entreprise aza na esprit wa bengi esprit entrepreneurial mais pona ba entreprise wana ekola ekoma ba entreprise ya minene esengaka mo accompagnement moko ya l'état il faut à privilégier pe ba petit commerce mon neti ba magasin mike ba magasin mususu sengelité neti ba commerce mike ba paya baya ko sala musala wana il faut privilégier la loi eza déjà wana que eza ba misala isengeli pona bana mboka mais tina ba misala mike wana omona batu mususu ba oti mboka bipaya baye ba koti na ba domaine wana et puis ba entreprise mike ba mama mususu ba osama ba commerce bango ba ekangi ekufi. Donc, au Sénégal, l'État mekako tcha ba restriction, ba règlement ils a déjà tout appliqué en gros. Mais ce qu'on matin à niveau msou ya likolo. Biso toi ba homme d'affaires, toi ba entrepreneur, on a besoin que dans ba domaine biso to ça là, tout ça la peine à protection à l'État. Bon bien sûr biso na courage, biso faut plutôt ça la makasi, tout ça na ba compétence ou eko ça la tout ça la concurrentielle par rapport à to miso. Mais na cadre il y a réglementation. Ndeo zozo senga na l'État pour na kotala ndenge nini ya ko encourager ba initiative locale. Mutu aza congolais ndenge nini toko ko aider bango pour na ba entreprise bango ko ba entreprise ya minene. To sala onka pour na biso ate to sala pour na mutu nyonso aza congolais po aza na idée moko innovation pour ngo créer entreprise. To senga ye à s'enregistrer pour ensemble to ko makasi. So vous a mutu wa na ndenge informel, même pas protéger aux alate. Nazali coordonnateur de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Nabanzi ete likanisi oyo ezali likanisi moko malamu oyo sangisaki ba entrepreneur na poto réfléchir sur promotion et entrepreneuriat local. Et nabanzi ete République démocratique du Congo ezali na ba entrepreneur ebele o bazali ko œuvrer na ba domaine ebele. Mais ba difficulté pe ezali ebele na yango ba organisateur ya forum oyo ba banza qui était ezali important
tout sangana pour que tout réfléchir sur la piste de solutions par rapport à l'entrepreneuriat local. Et donc, je crois que l'équipe Malamu Mingi, to féliciter les organisateurs pour l'Ikanisi Oyo, to bandi et Ekozala et Lokomoko et que se répéter de plus en plus pour que permettre à chaque fois de réfléchir sur les difficultés mais aussi les opportunités et tout ça la proposition dans Kambiambo pour l'entrepreneuriat local et pour de Liboso. En fait, hello, organisateur, presque on a tout ça quand même erreur. Hein. On croit que Kinshasa, Congo et Soukarana Gombe. Donc ce côté cercle à Batutu Baza, c'est pratiquement les mêmes bateaux Tokutanaraba milieu, Nyosokara les mêmes milieux. Donc message est aucun peut-être Moussikaté, peut-être grâce à vous, bateau média et aucun moins loin. Mais sinon message dans Koïb Sabango, élargir moins cercle, événement boissa les makanaba format beaucoup plus simple peut-être na cité, na bisika Msusu et même toujours même message. Lelo KNB a pesi une opportunité ya ko découvrir pavillon 3 ya marché central Oyo. Spécialité nango ezali ba vente ya fantaisie. Nako samba samba pamba teo mobali na yo alandaki ngai na salon afuteli ngai mbongo ya bigudi mama okovimba nzo. On a besoin de luka ba garantie ko kendete ki ona kende kato kuno ke so mbande bilamba mais on a besoin ma o luka garantie ata otekaka ata odefisaka poto wana bato ba guta kata ba Lubumbashi ba Kisangani bazoya ba yebiki awa neza ma spécialisation ya garantie eza na pavillon 4 atoza pavillon 4 spécialisé na biso ezali pona ba bijoux fantaisie biso tozoteka ba bijoux fantaisie original. Ah, on a pavillon 4, mais si on a des bijoux en or, il faut un pavillon 7 ou bien pavillon 5. On a des spécialités dans bijoux en or. Biso a tout ka fantaisie, juste ka fantaisie, ba mèche, et style ba chaînette, bilo comme toy, ba médaille, ba collier, ba chaînette. Biloko etalika ka fantaisie et en gros tout ce qui est la petite détaillant bazo qui ko debrier bazo défisa bazo teka bazo sala ba voyage ba pays étranger bato yamba pe bato ya le lingi a dit en gros aya na pavillon 4 donc na pavillon 4 en déplace tout ka ba fantaisie en gros. KNB a outil la Sabino spécialité il y a pavillon 3 à la marché central donc motonio surtout au hasard pour ça ko somba fantaisie. Et en gros, et en détail, on a pavillon 3 dans le marché central, qui est l'équipe partout. Tokomi na période ya ba fête yango KNB kitaki sur terrain pendant kota la basi ndenge bazali ko préparer moment yango pe ndenge bazali ko bongisa basuki na bango. Tokiti na grand marché lelo pona kota la ndenge nini ba fête ezoko se préparer surtout pona bandeko na biso ya basi. Il faut basala moi propreté na mitu na bango basomba moi mèche basomba moi plante yango tokiti awa na maison Air Vision pour totala ndenge nini ba fi baso préparer ba fête oyo. bien écouté et normal. Je n'ai aucun pour la bonne année. Ba plante qui toko ba qualité bien ba yanga mo pen de kona ba na salaka naza ba coupe nazo sa ba coupe mo ya kitoko awa ya sans col même ata col na rola cho filé ba midali kitoko branchine plante ça la moins cher paquet naturel qui tina on a 7000 ya 10000 ezali ya 8000 ezali ba pousse nyoso oyo lingi mama yo yaka oyo tala musala mwana na yo aye baki esika musute kuneza ba faux. Dentiste Babi Mombo Imakese a pesi ba explication pour la koyeba soki carie dentaire ezalaka contagieuse ou pas.
Carrie dont en soi ils a contagieuse, mais ils ont un facteur facteur héréditaire. Pour moi, na soka botami, azaka un facteur d'information. Où ta na botata et qui te pas mana. Preuve en est que tout le monde a mon amsoa kokana papa, mon amsoa kokana maman. Il go like ça que caractère, facteur où l'on pas maman et qui te pas moi. Mais Carrie dentaire ils a héréditaire té. Et qui cause la héréditaire n'a pas faible pourcentage. Pourquoi? Ceux qui maman et moi, par exemple, ont une immunité, donc système de défense n'est trop faible, anticorps n'est et qu'on résister na ba microbe et cause carie dentaire. Donc facteur et l'eau qu'on est comme ça et qui type pas moi n'a pas la carie dentaire, mais en soi carie dentaire et ça héréditaire té. Wana to ko lo bana ndenge monde la tank c'est la biso. Mais na ba expérience au peut okuta na ngona musala to koki ko lo ba peu faible pourcentage eza na carie dentaire est à la contagieuse, ce qui minue l'andani, autre bien carie proximale. Comment expliquer? Par exemple, dans la maquette, dans awa, dans la ligne autre bien 36, hein, et ça molaire à liboso na lobo kwa mwasi na se. Ce qui est dans la carie na liboso awa, na face na yango awa, niche moko ko se créer, cavitation ko se créer. Cavitation on a ekoki ko permettre pe face distale, autre bien face oh, ezali pembeni ya lino wana pe ebe la carie. Donc carie dentaire est zappé contagieux toko loba, mais ce qui minue landani. On a des expériences tozui na clinique toko loba pe que carie dentaire est contagieuse, mais ce qui minue landani. Voilà. Kinshasa boyo kindenge dentiste a expliqué carie dentaire à lobby ezalaka nango contagieuse té. Et comme à contagieuse ceux qui ba minue za ya ko tutana et ko traverser et infecter l'une mususu et aux ala bien pe ceux qui ba quinoa bolandi exemple au dentiste a expliqué pour na ko battre la mine na biso ezala bien kin et l'équipe partout. Et comment fréquent na kin likambu ya ko code ba numéro ya téléphone na répertoire yango intéressa qui rédaction KNB. Nayebaka kosilika na yo na miso kasi longola kanda. Ah bon, et cause à l'important non surtout aux mariés. Parce que à coopé sanga mot de passe tout comme on appelle coopé ces mots de passe nanga na signe confiance. Et mais biso basi to l'exara moi maël est a fait. Il y a coopé sanga signe confiance mais on comme attend ko déborder ko luka na sala ba maël nanga moko bodon na cadre ya vérification quoi. Ce qui azama mora bomba wana. Mais tant que ça peut sur mon dépasse, ça dure que Aza confiance na yo et puis Aza le remonte à ma bio ya bombi na katiwana. Faut minzime donc on senti penza gezayo ezara ezanza raté na kini ah. Non bo vivara bo fiancé ya ou te pas la bon yo pas la bon. Appel sur mon dépasse ton appel na PC mon dépasse. Parce que tu as un biso mbale bo to à 100% mais tant on beta bo et bien on a que ça. Selon iso moi si na mot de passe à téléphone nga faut nga pena zana oai so ya éprouver nga que na ko sa mot de passe na été c'est que il faut pas contrôler le téléphone nga mot de passe na so ya so nga na ngo fonga pena zana oai mot de passe na ngo na te faut moi si na nga ibango o e parti il faut nga na iba so ya éprouver nga c'est que yé pe en attend contrôler nga été te confiance à te moi si lumumba kufa bona moi si na pesa moi si confiance makasi ne lumumba kufa bona moi si so na pesa moi si confiance makasi e ko mabe to linga na so na senti que moi ça linga nga pe na linga e mais so na senti ke ba nga fona ino ko le kande o ine linga c'est bo c'est mo kino ko chana nga ite Kinshasa legi partout so bo isa mo kino ko changa mo kino te bona yati parce que mon bal ko bien fait téléphone moi c'est pas ko bien fait téléphone mon bal. Donc confiance, n'est fidèle, c'est important. Moi sinon basa na ba mot de passe na ba. Parce que les amis ba les belé ba nga boss na ba téléphone.
ya pe na basi ebele baninga mpe mibali na bango basombi na telefone te. Donc mosusu na telefone eza makambo eza caché na barelation na ye mosusu bamarelation mpe mabe ezali yango akoki kose méfie mobali na mona asimba telefone na ye. Lada Kola, leader ya Funa alobi kyo na Funa mutu aleki azate par rapport ya makambo ya sala. Boyo kandenga alobi. Président Lada, mukonza Funa banyoso bayebi. Donc dans cadre ba jeune ebele, yango moni Funa mo ba benga président parce que to eda ba jeune trop. Surtout bano bazala déscolariser, to orienter bango, to zongisa bango na ligne, bazongela classe, lelo pe bakoma batu. Pour biso to bande kotala na musika bato balobelaka changu mais tu omona ke non biso il faut to sous les devoirs ya Funa ndepe lelo Funa eza miroir ya Kinshasa donc biso toza ba leader ya Funa donc to komise Funa na niveau au Funa il faut aller comment donc la mito Funa eza miroir ya Kinshasa azara mingi na bezo ba jeune o bazara na ba initiative donc ndetinga na za ba initiative makasi na Funa na sala ba makambo ebele o concerné jeunesse na Funa na mibenga leader te me batunde babenga leader suite ya ba action o nyonso tusala belé na Funa batu bayebi kela Funa ezana 6000 na secteur nanga mona salaka 5 ans awa na mona ko nzalaka ti tusangana kana ba jeune tuzalaka to mimi problème na sona sine lelo quartier comme éclairé tozora ba jeune o ezeke ton mususu azana idée ya ko sala lelo commun azana soutien zaka mbongo te biso c'est plus ba soutien moral ko encourager ko aider personne financièrement to idara to sunga rapport to lingara pena ba jeune bazala trop te na délinquance ebele ba ya kaka Funa tonga ko mwana tango ya ba élection mais so ba élection ça na ngote o mona été ba ebiete tout surtout ngiringiri kuna ba mekranga été so ba moninga ba onyo bike président ye leader aye pour ba action tout ça les tikala ezara sans intérêt zayeka po lelo ba jeune bazala pendenge bazabon boyoki leader ya secteur Lada Kola ndenge abeti masolo ya district na ya sololi alobi makambo nini o ya sala ke babenga ye leader bino pe ba leader mususu bolanda exemple ya Lada Kola po ko sala pe bien bisika bozalaka KNB kin eleki partout. Festival Talomoké du 22 décembre au 2 janvier 2016 na Maisha Park. Exposition munene ekosala makuna bozo ba détail na élément oyo. Bonanaya Elengi Nabasolde avec le festival Talomoké. Ne soyez pas pressés d'aller acheter ailleurs beaucoup plus cher. Le festival Talomoké vous donne rendez-vous du 22 décembre jusqu'au 2 janvier 2016. Venez profiter de meilleurs soldes de fin d'année à l'industrie culturelle Maïcha en face de l'hôtel du gouvernement. Nous vous invitons à exposer vos produits vestimentaires, agroalimentaires, téléphones, consommables informatiques, meubles et autres. La boutique Balobi, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Pour exposer, c'est tout très facile. Présentez-vous à l'industrie culturelle Maïcha. Appelez au 085 42 36 561 081 48 26 714. Festival Talomoké, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. KNB a fait une opportunité ya kotinda ba photo na bino en mode selfie kanga photo buka kingo seka muke tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB ya boy bozu ya biso na KNB te photo to seka muke buka kingo écoutez Maman m'a passé à Izebola. Écoutez, écoutez, maman m'a passé à Izebola. Écoutez, Vital Caméré. Écoutez, envoie selfie. Écoutez. Écoutez, Sam Lengombe.
pasa ya Izebola. Écoutez, Vital Kamere. Écoutez, François Selfie. Équipe ya KNB ekendaki kotala groupe Académie de Star ya Modero na lieu na bango ya répétition. Ye nangai tokendaki na ndako ya nganga po to boma bana to réunir na moke. Siko obligation ekomi na ba parents na ngai il faut bazwa bakoko. Donc blandi na obota kate oyebi. Mais ce qu'il faut yebisa ye. Oyebisela ye ndenge nini et blandi no koyamba message yango comment. Mes obligations au père na bino la question nga bota ebino. Yo pe fo bota. Mbongo ngo za nango. Banani ba ko sepela nango. Blandi nabi ke ezala pas pour comprendre ngai. Mais il faut na salon rabo parce que quand même na tous ces derniers temps yo monde papa zali awa. Est-ce que monde papa zali pata kolia? Moi na famille na biso to botama ngamo mo na mombali. Laissez-moi tout balinga ba presque basi. C'est clair. Na monde so ça clair. Ça na clair penza. Ken na tout dobi. Na mutu na biso te bete ke to kuva ba dotika na mo bonzate. Le ndo ko mo kanisa makamwana. Boko sasa no kutu ja tam kete. Ponga so na ndimaki ni dina ngebeba lelo. Esaki pona lingashi. Biso wa tu répétaka ndenge batni so ba répétaka te. Académie des Stars de Modero Totokani. Il m'a dit d'abord, tu as un maître. Parce que on appelle ça rep. On appelle ça rep. Mais ce qui est mon quoi y est, on a un mulongo le montagnose. Parce que azam mutumoko mutu et salaka, sans comprendre. Et puis bisous à tozawa, tout le monde te vend toi muké. Mais tous a une répétition, n'était pas comme les autres. Les arandéni sont maintenant scène. Au PC les meilleurs na yoté. Aozo mutu mususupe a matinde boto mona siko tellement ngala na tende de santé yimo asaini a matipo mutu apesa la répétition il faut la peine la capacité ya ko corriger batu omoni neti na rôle batumi bayeba te na rôle esenga il faut mutaza naturel donc so ozanuka naturel te olingi o lakisa batu ke ngana ebi ko jouer biso to benga ngo ko surjouer est-ce que surjouer bon obebisi. Donc il faut zaka naturel net nga be jouer kande na zalaka donc nde na zalaka na vie na nga normal vie na nga réel nde na jouer donc yango mo na zapa na beba na bebisa te quoi na to jouer moi c'est Modero o to sala contrat na libolingo na biso ke to bota na biso te mais to zaka na ba na mbongo quoi. Bon courage c'est trop dire hein. C'est trop dire parce que président ça abi ennemi ya théâtre za Sony. So ça na Sony bo c'est des spectacles mo ba ben sibino bo ça la spectacle. Donc so mon abi bato mi se bato belé c'est ko jouer té. Donc to longo la raquette za na batu to na kuti na scène na zui nga minata na bimise na zo minata o Modero zo luka na kotisi na kati na ngando mona. Rien à dire, rien à commenter. Bino moko moni groupe le Star ya Modero façon ni bazali ko répéter. Biso na KNB to kolobaka ka Kinshasa et l'équipe partout. KNB kenaki kotala groupe mbutu na lieu na bango ya répétition. Boyo kanenge ba sololi na micro ya KNB. Africa, Tobinae. Africa, Tobinae. Africa, mboka nangai mabele moleni. Etonda bambisi bandeke na zamba nesobe. Continent de repos jovial couleur d'arc-en-ciel. Africa. Baninga mope,
bitumba te masasi te tozala lisanga stop à la guerre à la violence tosengi kimia Lango, allez, mettons-nous dans l'ambiance, maman. Bon, Mbutu déjà, ils allaient façon d'habiter au vivak en fait. Tellement au vivak na endroit morobo oyo. Quartier moi bien déjà Matongé bamso baza tout près ya quartier wana donc ba quartier est un peu chaud quoi. Donc dans ba quartier wana il y a pas que de comme on dit ba jeunes au babula karamabe. Il y a aussi des gens intellectuels oyo ba kotara na kati ya fulwana mais tout en donnant le conseil na ba jeunes oyo bazara tout autour na bango. Il y a moto zoyi concept au biso to vivara lango. Mbutu wana tout ça qui est comme combo orchestre. Déjà tant yo mo yo ki mbutu bouger mais thème na biso na kati eza un peu ko éduquer la masse. On to travailler plus non en coulisses pour na ko luka ko préparer le moro ya bien. Donc produit moro so to bito bimisa on lelo na télévision. Ils a la produit moro ya bien en fait. Mais à part ça, on a réalisé plusieurs to beti na ba concert ibélé, ba manifestation mo ibélé a wanakin. En tout cas tant to ya ba kima ba senga même ba lobaka. Bo tsa biso to beta na biso liboso. Pour ceux qui ont qui ne l'équipe partout. Merci na attention bo accorda ki na magazine na bino Kanbe Kinshasa na biso. Magazine ya lelo to présenter ki yango na rond-point Forescom. Botikala toujours connecté, branché, scotché na magazine na bino Kanbe Kin et l'équipe partout.